On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que Mokonza lobi abi bon likambako pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Le Front commun pour le Congo a confirmé sa légitimité, sa majorité dans les institutions et surtout dans la rue à travers une marche pacifique, organisée et civilisée pour soutenir les institutions. À la première rue Lumété ce jeudi 23 juillet 2020, la FDCA est venue dire et montrer à tout le monde qu'elle reste la deuxième force politique du Front commun pour le Congo. Drapeau des partis qui regroupent la FDCA, banderole à l'effigie du Raïs, Joseph Kabila Kabange, était visible au point de départ de cette marche pacifique. Ce regroupement politique confirme qu'il est bel et bien là sous le leadership éclairé de son autorité morale, Dr Néné Louankoulou. Les militants et hauts cadres du parti ont tous répondu, une véritable démonstration de force avec des objectifs clairs et précis. Nous, l'AFDCA, nous sommes un regroupement membre du FCC. Et aujourd'hui, le FCC a donné le mot d'ordre pour que nous soyons dans la rue, que nous puissions soutenir les institutions de la République, soutenir la Constitution. Nous sommes pour la coalition, pour consacrer la solidarité, la cohésion nationale. Des milliers de militants et hauts cadres ont marché pour soutenir la Constitution et les institutions de la République, promouvoir et défendre l'unité et la cohésion nationale. Nous venons marcher pour compatir et pour dire stop, stop à la guerre à l'Est, oui à l'unité, oui à la cohésion et au respect des institutions. Le temps s'est donc arrêté sur Kinshasa et la FDCA, dans le strict respect de ses engagements et sa loyauté à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange a démontré qu'elle reste une force pour le Congo. Tous scandaient des cris et exprimaient leur soutien inconditionnel à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Dr Néné Louankoulou, Steve Mikaï, Didier Okitou, Magui Ourakabouba et l'ensemble des députés et sénateurs du regroupement politique AFDCA peuvent se frotter les mains et être rassurés du soutien de leurs militants. AFDCA, véritable modèle pour des manifestations civilisées, disciplinées et pacifiques. L'histoire retiendra qui a eu un certain 23 juillet 2020. Le soutien des institutions ne se dessine pas autour des individus, déclare le président de l'association nationaliste de Kabilistes. Son président, Alain Kangui, a circonscrit la marche du FCC ce jour pour dire non à tout sabotage des acquis de la démocratie. Propos recueillis par Marcelin Tchiswaka. La présidence de la République, c'est parmi les institutions de la RDC. Alors le soutien ici ne se dessine pas autour des individus. Le soutien se dessine autour des institutions, y compris la présidence de la République. Mais nous sommes contre la tentative, n'est-ce pas, d'une dérive dictatoriale. Parce que nous avons besoin que les choses se passent d'une manière républicaine. S'il y a quelqu'un qui se voit lésé, qu'il puisse suivre la voie tracée par nos lois. Parce qu'on ne gère pas le pays sur base de souhaits, n'est-ce pas, des émotions, mais on gère un pays sur base
des textes qui existent. Alors c'est ça notre démarche, c'est ça le mobile de cette marche. Nous sommes dans une voie républicaine parce que nous avons besoin de la paix. Nous voulons en fait que nous puissions à travers cette marche manifester notre indignation par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui ont opté pour la violence. Pour dire que non, manifester c'est une bonne chose, c'est un droit de tous les citoyens congolais, mais il faut marcher pacifiquement et non opter pour la voie de la violence. Le vandalisme, les casses ne vont pas amener ce pays à se développer. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Mon image à marche qui avant-hier na Kisasa FCC. Alors avant tout banda tozana sango ya message ya mawa oyo topeda kinde kona biso Julio. Alors view body ezali next Thursday na pesa bino adresse view body ya nde kona biso cérémonie ezali Thursday le 6 août 2020 à partir à 14h30 et Roland Borders 299 to 303 Whitehorse Road, Croydon, CR0 DHR. Donc, le 6 août, nous allons vivre une cérémonie. Cérémonie de commun accord, et le 6 août, à partir de 14h30, na Roland Border 299 to 303 Whitehorse Road, na Croydon, CR0 DHR. Donc, on les a jeudi. Et puis vendredi, ils allaient journée à Barrier Service. Ils allaient Friday le 7 août 2020 à partir de 11h. Et qu'ils allaient na Lambeth Ceremony Cemetery Black Show Road na Tuting SW17 0VY. Donc, et qu'ils allaient Friday. Donc, Moukola Barrier Friday. Donc, vendredi le 7 août. À partir de 11h, et qu'on a Lambeth Cimetière, Black Show Road, na Tuting, SW17 0VY. Alors, notez bien, Zali, que vous avez bien pour la bâtonnière, vous avez besoin de il y a enterrement. Tout la résidence, il y a Julio, Oyo, Ezali, na SI27 9RX. Nous avons appelé postcode SI27 9RX au Monango, et Hamilton Road. Bon, ce que vous avez besoin d'adresse full, vous avez besoin d'adresse mail, vous avez déjà full. Et vous allez bientôt partir à Ndaku, si vous avez un Moué Nalilita. Et vous allez bientôt à partir de Ndaku. Vous allez partir à Ndaku à 10h déjà, 11h pour démarrer. En tout cas, nous avons vraiment à Pambolabino. En tout cas, Babiloko vraiment toujours perdre des bateaux na biso na Londres awa et ça linga passi pour nande ko na biso Jules ninga fa ka boye sans malade ils ont vraiment passé na ndenge bazobo mena biso bande ko na Kisasa biso bata diaspora ils ont vraiment mawa. Alors pour na kota na message na nga lelo vraiment ndenge zala ki wana il fallait to le kana na mokrekese o eba na kombo ya béton mokrekese aza évangéliste et pas ya pasteur Vicky Mwamba. Azapé combattant, azapé évangéliste. Fallait tout les canaux lelo, mais mon empêchement pour salami à oleka to les canaux next Saturday. Le next Saturday na ozana mokeke se awa. Donc pourquoi mokeke se alinga le kapo abenga kingai tang ba makambo ya ndeko na pasteur wa tampakla ndenge bimi. Il avait fait une émission awa avec maître Baina en 2015. Il avait parlé ndenge nini azalaki attaqué nandeko wana ya bon na lubité na baka pasteur de faux pasteur palanga za ba pasteur te donal bango bien ndeko wana faux pasteur oyo azaka na Tampak Line oyo vidéo oyo bimi ndenge asalaki mabe na mwana na Angola nani évangéliste na biso nazo zoe na compte na kombo évangéliste évangéliste na biso mo quelque chose d'évangéliste asalaka mission na maître Baina awa na 2015 na 2015 il avait parlé ndenge nini na kati na église ya ndeko na Tampak Line
journée na bango ya prière o eza supposé bazo kende pour na ko prier délivrance o baba o ya lundi des journées de délivrance mais les journées à délivrance on a ezala qui surpris bache comme ya mokreke se bache comme na ya mokreke se wana donc bazo bonde la pour na mokreke se bazo tinde la mokreke se moto donc neti nzambe donc ça le quoi bazo lokaye dans l'église donc mokreke se moralo ba ki pe na yebi basala ke mission awa. Il fallait l'exémission, mais ils ont en 2015, tout un archive, donc, il faut garder le bloc, il y a 50 ans, déjà tout marché, ils ont en 2017, tout le monde en 2017, mais le programme en 2015, ils ont pour 5 ans déjà passé. Bon, il faut rappeler sur YouTube, mais il y a next ça, c'est expliquer. Donc, dans la ça a peine passé. Donc, dans une église, il y a une église pour ne pas le donc bazolo bango parce que moi ça mon cœur c'est pas zaï na kati donc ba check comment mobile na kati bazo tinde la mobile na moto ba tinde la kinzambe asala mobile ni mabe ezala raté dans l'église on a c'est comme quelque chose tanga sala ka émission ayaki et puis ça qui passe à lobby a démontrer que atanga verser mon absent a démontrer que abi que pasteur on a za faux pasteur bat bandima a été abaki dans l'avenir bo mona makambo la pasteur na pas za faux pasteur. Comment se fait-il dans une église où vendeli kombo na ngai bogoloba mabe na ndingi na kombo na ngai? Ce n'est pas normal. Ozomo na sala ka émission, yango na zoloba, eza vraiment passé. Yango siko ba makambo o ye asali donc asala ne ba bloka na yango kota na détail té. Na sala émission mo na pourquoi wa na otela bino conversation na yeli o ya ye asala na mwana mwasi wana. Omona ndenga zokosa mwasi wana mwana mkwasi. Donc cela veut dire azala ki pousser na yebi c'est donc sa femme a poussé qui il faut benga loba bengi asa la mosa ngba trap makame belé que moi ça senga on pardon na lingi ko loba mingi te mais mon que ça ya aye moko next Saturday a opesa a loba to ça na yemi ça loba il va parler a moi que bo benga yebo yebisa ya te mais na yebi bino déjà avance pour andima ka bi passer lobi la bango ndenge raté lelo samedi prochain na ozala vraiment na plateau ngamo na loba yango vraiment na ndenge basala et puis faut boye bakiza bakambo ya vrai parce que même tina kisasa passer qu'ils amis na place qui parmi bato yo bana ko take mokeke se wana et puis passer qu'ils amis na zaka problème wana kufi asenga mokeke se pardon passer qu'ils amis asenga mokeke se pardon et que même petit frère Patrice na kisasa abenga kabi mais non mon cœur c'est na yebi kaza magaza combattant maza frère en Christ aza sambelaka ce kazo sala mabe to bondela pona ye nzamba osunga c'est ça balobaka bongo wana frère Patrice mtaloba aloba ki bongo alobi ke soki mon cœur ça sala mabe bo bondela pona ye nzamba longole makama mabe azo sala wana et puis tout ça ndeko mususu quand kinza pas yaki na kati be bango tu wana bazape ba pasteur balobaka mabete ke non ba kende ba vanda ba ça la prière ya kolokaye ça ce sont des choses diaboliques makambo za makambo nazo ngana lo bango malembe na lingo matate ponde ko mola ba on pasteur so zo matomo le so ba yo kabete ba muno ndio za na kanda naza na kanda te naza apesima nazo la sabino kaza faux pasteur parce que dans une église so bino bosala ngo botika ngo soki mutu moko asali bino mabe onde ko moko asali mabe boko bonde la teke no botina nzamba bomande ko na non eza bongote wana makambo yo zo sala eza ndenge mo bandoki basala siko soki ndoki azo bondela azo prier pona po bandoki pe ba priaka donc basala ben incantation za ba prière ba cérémonie lorsque sorcier a sala cérémonie pona ko bondela pona ko boma mutu ayo sala mabe abasala ngo siko yo siko pe pasteur donc za faux pasteur na biso ko za pasteur oye baraté zo sa makabongo za faux pasteur ozo bondela pe pona ko boma banguna na yo non. Ce n'est pas biblique. Quand on a un verset dans le Saint-Testament, non. Pour l'autre, comment on a Dieu le Père a verset. Moi, je vous dis, ce n'est pas ça. Ba prier wano bozara na ngwana tozo bonde la pona banguna yo kasoni ke munguna akufa. Munguna na kufa. Non, il faut munguna no azala. Amona ndenge nzamba ko élever yo, amona ndenge yo otambola la tête haute, faut munguna no azala. Yo prier pour nzambe kutabate la munguna na yo akufa te. Amona ndenge nzamba kutamba na yo ezala ndeko moka banao ba ya mwasi ni magegu tupe ya kufa ba jeune fille ba yaka po ba jeune fille yana azane jeune pota koli bondi mateka za jeune fille abie passé ko banga teto zaka kawa eko yebana dozaka ka mukola oyeba tanto zokola kakati to yeba to komona banani ba biomba suki ya pembe to komona banani to ezo yebana
mais nzamba sala pe que non il akufa pas avant bande ko mususo bazalaka ba koma ba mibange ba mama mikolo ba suki couper mais bima ba koma ko changer mais to boyete que suki mais et comment penda et bana. Mais le problème est que il faut cesser les prières. Yako priaka, yako timne la benemi na bino que nzambe asala bango mabe. Non, ce n'est pas ça. Toi tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu ne peux pas koloba mal ya mutu. Non. Mutu wana taza mabe. Il faut prier pour na mutu wana bongwana. Eza bongo parce que ngana yope to zalaka pe mabe un jour ngana yope to bana pe ko batoa ko sambela pe te ngana yope to salaka pe mabe masumu ya makasi. Ce n'est pas dit que soko komi chrétien komi mwana nzambe bako ko attaquer te bako attaquer yo mais ba adversaire na yo ko la ba adversaire no mabete eza ba faux ba enseignement eza ba faux prière eza ba prière o bo sala ndemo na diable tangu diable azaona na prière wana diable o sepela bia bato to zana bango elongo. Voilà ce que vous avez dit, Bablo Gazostambela, oh ça la prière, il y a prier pour nous boma mokeke se, bon ça la prière, il y a prier pour nous la kela mutuma besiko tala, siko yo o makamu yo ça la siko yo wana. Ndaba bimisona pour ça, que ça ne faut passer. Siko ko expliquer ba une église ndenge nini. OK, nazo lingana ko te mais nazo te ande siko ndeko azola nanga. Soko moni ko zo ke une église, o moni bazo prier pour la kela mutuma be, ko kimano na église angote. Luka ben na pasteur na mupanzi. Le ben no pasteur, ça bongote. Pour passer pas cause à l'envoûter dans une église. Pour moi une église de bazalaka bando kitang bazoya bayaka na église. Place da bango ya bien église. Pour une église babenga na mutute. Église ça lokola libula wese ba ya mbaranyoso. Noka une église azoko envoûter pasteur asoka zalaki diska continue envoûtement na a commencé à ba prier ya mabe. A commencé à ba prier oyo ya ko la que la benemi mabe, ce n'est pas biblique. Et ça biblique té yangonde na zolo banabino ngana tanga théologie na za na connaissance na ngoya makasi na yebi ezala ba makamu susu ku domo ya ulandeza te poso na bino lo banabino boko pengwa mena niko pengu sa mutu awate na connaissance na za nango na makambo ya bonzambe na za nango na esprit o ya nzambe na za nango parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit le corps na za un esprit à Dieu. Esprit ya nzambe eza pona boma banguna na ngate, esprit ya nzambe eza pona lakela banguna na nga mabete, esprit ya nzambe eza ke fona loba malamu pona banguna na nga ba yoka soni. C'est ça. Ndenge za il faut loba kaka ba bonne chose. Yango to so la mingi na musena nzambe mo faut to linga mingi na kati na vie na biso spiritualité et le cachet. Tant spiritualité le cachet, donc oyeba ko tambola bien. Ce qui se cause trop cher, oyeba osala mabe. Yango na moni ba makambo zo kende bo église na biso za ko beba église zo mona ba pasteur impidique makambo belebele yango na zolo bala bande ko boza na tampac lan boza na place ya mabe fo bobima bozonga na église zo bouta o bozonga na bobima na bozara na ba église pa pasteur ngo bozonga parce que liwa eza o vande pas ya mutu aza aveugle armement aveugle o vande pas mutu aza supposé ngaza la pasteur te ayaki na kosala musala pasteur pour a escroquer bato. Tomona ango muna mutu aza muyibi. Aza pena muyibi. Mazo bomba ki muyibi na ye azola saka ki muyibi abatu. Tomona ango pasteur wana atampak lai. Natangi kombo asambisa pasteur marche na église na ye. L'église na ye. Asambisa pasteur marche natangi kombo. Asambisa pasteur marche na église na ye koloba ba makambu ya lukuta ko bwake la ozomona zo bwake la pena muninge na ye. Exemple abibozo angaite lokala ba pasteur na bino na ba kombo pasteur na bino tangi na pasteur na bino abot saka bandimi na église ça na ba bloka bon est-ce que toi tu as les preuves que les pasteurs m'a sabot sa bandimi non tu n'as pas de preuves mozoloba mais c'est que yo moko za très dangereux oza siko très dangereux na biloko wana siko ngana zoloba ba makambo na zoloba eza bozoba no ba makambo sur kota tenga na zuito ba na kota ngo parce que ngamo pe na victime il faut na loba yango parce que ezo sala passe yana na bi mokresa yawa mokresa za un des victimes yango loba ba makambo parce que ba ko sakana na batute soki nzamba sali ke do wala za nzambe te diable l'esprit diabolique ozalaki nango ye et pas ya pasteur apôtre ngombo oye okosi omi bombi po bi maman na malamu po déjà c'est fait-il muto abimiso na musabat muto a commission pasteur bo tout na papa na molim arondimate non na commission pasteur ce n'est pas lui on dit maraté la reconnaissance ce que ça reconnaissante o moi na nzamete il faut ndima que aza papa na nga c'est lui qui m'a élevé on dit mate parce que il était mbongo ça la église wana te
Ce qui est peut-être bima pe passer te zaka bongo. Eza nengwana. Siko yo siko tango sana kondima te oza déjà mutu mabe na nenga bo moto. Ondima mutu abimiso to comme pasteur. Ondima te. Donc c'est que oza no muta musuni donc mona ke oyake obi ndenge nini o ngeko yeba ezaka bongo. Oyena mutu ozulingo yeba sala ndenge nini. Akonde be église bolebo 4 5 ngape na ko sala bo. Tina ndengo induisa batu na bere. Ba igo ba kena na bere. Ba igo isumu na kata biminga no tanga kombo bakana bere ka cause ka bere na yo kenine na bere abimi ya saliba ce sont des erreurs eux même mutu na enfer eux même mutu na enfer ngai na lingi makamba na lingi ma sécurité na makambo nzambe tala frère na biso nani Gilles ke to kunde le 6 sawa non to kunde le 7 akufi mais nzambe azwa molimo na ye pasa kufi liwa ya normalité donc déjà veut dire la grâce déjà parce que le corps soko bomi mutu donc mutu abomi wana zuma sumune yango sona ta ba posé musa ba kamera sa moi passe pendant zo mona leso ba bimise motala donc ndenge ba kufi na ba présidence wana yango na moni fobo yo ke la président mawa ta bande ko ne ba kufa ka boye atiki mwasi bana famille biso ba kamato kufi to tikali to yo kapena donc zo mona passe yango mwana petit na biso mwaza na Tottenham mwana frère Patrick ye pa kena na kin ba on travaille pas ensemble. Les jours où le président soit carte numéro na téléphone, ayebisi garde de corps na ye, zwa numéro na zwi numéro na po il fallait ba engager pe na carte de présidence. Sikoyo nzamba sali grâce que ye ba oche ba bouton moi na ye mukomso moi ni ka ba mikoleka ki ayaki pa mettre cheke ba bien mais papa ndenge nini azo sala te ba bien. Ba bitala kuna 49 personnes ba kufi. Siko soli papa na bino akena kuna bazwa ke ye pa ngaza kati nga kufa. Ye le ko asambelaka. C'est un évangéliste, il pas pasteur Maps. Dans ma garde, il a épargné. Abimisa Zaka Moussika, Asala Bamaka Moussika, quand on a présidence. Ce qui est le lobby de Jaba chance, quand on a présidence, Nathan, il y a Félix. Na rolo bango za pour na bomo. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur ça taliba divergence na bisoté, il y a za combattant, za nga wa combattant na bango te mais après ça témoignage a bien na kota nga. Na sala nga pelo moi malonga te na kota pour na kina na masolo na so le sila nango. Donc, ozomona ke azo garder dans la mutute. So azaki mutu amutema mabe angalo ba mabe pona nga angalo ba makambe belebele te yete mais aloba ne mabe te donc zo mona siko que non mwana nzamba azala bongo parce que azana esprit nzambe kati na ye c'est un évangéliste d'abord asa déjà évangéliste pour le quoi az évangéliste asala ba miracle asala ba na yebike mokeke se kuta bondela mutu akufa mona na isa kufa ase quoi mokeke sa prier pour nango siko yo zo bundisa mutamaki wana kisa mina senga pardon. Si vous avez bimi polele parce que les gens qui ont charité le roi bisobo biso ta bana bankelo mona nkelo tuna kimbangiso ne osaka biso mona nkelo anani biso ngai ndena ali ayo take bwana kelo soki na kena kati na kimbangise o na kena nkamba na vandi batuni bana nkelo balia so na telemi batu fo baya kopesa ngambote ba ofukama naza mona nkelo donc toza différent na batu donc naza différent soko otakenga nzamba wakuta nayo ozo no ba retour moko ya ndenge mususu ukona bousculer nonga mais ko isanga na sete parce que naza mwana nkelo mwana nzambo batusha bango te ozomona teke ndeza la ngona batobele batushanga ba meka sute bakoma ka kuluka bazana nga bien batebele surtout bana basi musu balukela ba makamusune na olo bananga boye afandika ni hotel wala kudo amaya lo bezata wala kubomeka te mais batebele baleka na stade nga na leka bakufa na bango Bate bele baleka na stade ngana leka bazwa batake mystique bazwa babela ba mitu misu bakufa misu batuna su biente bakufa. Mais biso nzamba zo batela parce que nzamba yebi ke naza na mission pona mwana mobali yo. Nzamba yebi ke naza na mission. Donc mission na nga. Donc muta mokila ko bo mangote. Muta mokila ko bo mangote ngana nazo yebisa bino bato boza na église nazo tala wana eza église te. Donc bo biba na église wana bozonga na bino parce que âme na yo faut battre la âme na yo bozonga na bino nazolo bango na tête haute na kati na North London pasteur a bien ezakaka apôtre ngombo bokende kuna bo moni na bamakamba bandumbo te bo moni na makambo te ko asente mwana batu bo moni te na makambo ka bize fiancé ya batu te bo moni na makambo wana te nazo pesa témoignage o eza nazo komisa te nazo pesa témoignage ya mutu to vandi awa toyoka ina makambo wana te azala ba makambo wana te yo pasteur mundimi mwana ya église na yo
après si yo confiance que n'écoute na fiancé ne connaît pas te eza bongo te eza ba bloko tu photo lo bango lelo eza nini tellement que nazo lo bango lelo ndeto za awa ba te belé na église belé ba ke lu felo et belé pe ba sambela malonga te basi pe belé ba za na bango ba chel na église chel a olinga mangamo na lo bate pour chel pas na ya mona vrai à une église abimanga na pasteur chel a mona ngo bien ce que tango na zo lo ba ba ko stepela te a ko stepela te mais ça n'a pas tout monsieur zo mona chel masa muta ibine ko garder libala batu lokola batitulunga soko moni lo bi oh chele mais titulunga yebi nenga o garder libala ngana yoka e pasa zo pesa mwasi azimu bali ya mutu titulunga na téléphone zo pesa e conseil hotel obi mo bena donc c'est azapena mwasi ya libala mais soko moni ozo baté mais aloba yango moni ke même pe ko ne ko kina ngo melete parce que za mutu a sala bolamu na téléphone mutu libanda yoka ngote nga yoka. Et en 2000 combien 2018 je pense. Témoignage on est touch cœur nanga. Car tu lungoyo bat ba ofinga bat ba yinae bo jaloux. Wana ba yinae ba jaloux. Siko ye azo pesa asova libala ya bato. Azo pesa moi si a chel conseil. Na donc kangena téléphone 1 heure de temps. Pona moi ça na tika mobale ya bato. Moi ça pas azo lingoyo kateme azo continuer ko benga. Si a eko convaincre moi si on a comprendre ezalaka te ozomona bato ya malamu bali ozomona parents lobia oyo nzoka nde muto ozomona na parents mabe ye wana ne muto osala mamba bien muto ozomona na parents ya nkoba ma parents ya hypocrisie ye wana nde za muto aza très dangereux donc aye benada na mahamna nzambo pena pona ko kosa bato ko envoûter bato. Et puis, il y a bien des balobaka. Tant que je pena mo la pena que non, ne pena basango bazalaka. Et puis forme na so ko tali na forme, na taille, na démarche bien to za mutanzamba so nzo ande rien. Siko batu mususu zo mona bozo mo lokwa la ventrier, ye wona ndaza ne vrai serviteur. Yango ezoloba siko ndengeza awa, na temps oyo ndenga na zoloba, na kotika kasu ba tante, o ba passer onde ba sala ba ventrier, bi ba passer belé bazan o ben pidi na yebi. Na bi ko de passer mo ba passer musu na lo ba te na ba ina passer mo ça ne sert à rien ba passer musu ya lo ba te mais yango zo mona nazo bondela ka bandeko botika ko kene église na bino tampac line bo kende e pa ya Porte Ngombo na Tottenham famille bozongela na bino place na bino ezala ngo sonité eza poza na besoin am na bino soko ba mibali ezala ngo sonité zunga et pas ya Porte Ngombo zonga banda osamba no normal banda osambela nzamba ko pambola ozoluka amna yo ekende bien ozoluka amna yo bika ozoluka okota lola okolinga te ko zala possédé par un aventurier moko boye abima na mosi na yo ela bima na bana ale yo siko esala ko paso bano sumika obana koloba te yango azo kosa mwana mwasi wana koloba te parce que ngana musana nza aza musana nzambe te loba eza bien ngo refusaki. Tu ne peux pas demander pardon à une personne qui est un impudique, une personne qui t'a abusé, yo senga pardon na likamuni. A ozaka passage na wana pardon a qu'est-ce que abandonne ça. Eza bien oloba ki wana abandonne la saki. Oloba ki ngolobi ka zolo balanga senga pardon. Pona atamusa ban oyebi. Bele mais ça fait mal. Mo keke sa oya awa a obeta lisolo ya vina ye. Nenge pasteur on la sala ye a obeta lisolo ngoye moko. Yango na lobby so bo benga abangi mais étant que combattant na yebi obanga te aoya aosala émission normale aoloba makambo basala ye ne baba na ko bondela na kati église yango na zoloba il faut cesser de prier par elle que ko priaka pona benemi na bino bakufa eza mabe le na ko pesa ka conseil normal en général parce que vraiment na ali atoza na matanga o ne na bi toza na souci jeudi le 6 to kende comme on accord ya frère na biso Gilo bandeko boya wana mobulu te vraiment kimia toza bandeko biso no suba na Londres toza ki bana miketo kolia wa nous sommes des amis hein oh combattre toza bandeko totika ba makambo wana vieza moko to kende to moniko à l'après le vendredi à partir à 11h to kena ndaku na ye na résidence na to kanga mikuna ti na Lambert Cemetery to ye to tilie na kimia à l'estimato panzani. Nzambe vraiment pambola bino. Je vous aime tous. Nazana pasi na bike na ozonga na se reposer muke na pourquoi na obeta siku lisolo na ya faux pasteur wana ya Angleterre o ya Tampac Line
nala yoksa bino ba voice na ye ndinga osala makamne parce que ne to bato za na TVA wa ba makamsu na rolo ba lo barate ba makamsu pe na ko pe oza pe na ba maîtrise pokaka mais nzamba osunga biso témoignage à mutu mutako kundango te toza bato moko photo za na bomoko tolinga ba président na biso bazo souffrir ata président royasi ma photo linga bango toza la contre ba président te parce que bazo souffrir bazana batu ya bien o bazo ko entouré bango te mutu nyonso tout ozomona azaka wana zowela ka intérêt na ye ta na mona na télévision quand na télévision mota oyo azalaki parmi bato ba kindeki na papa Tshisekedi na kokundaye akufa et akufa te masala ki accident grave azopola me gouvernement zo ki peut te menzamba sunga to yeba ko landela lisolango. See you after. Thank you very much. Bye bye.